Saint-Esprit. Mais na nguya liloba ya Nzambe pe na molio mosantu na ye akoloba par ko te pa na Nzambe potongo lelo ngai na yo tobika. Aye, oya meza na charge. Ya solution, ya parole moko aloba na tongo elo pona likambo na yo. Ye abengami na kombo ya apôtre Hassan. Tongo azopusana tobeteli Yesu maboko makasi. Yesu nanga wa mikolo nyonso, ye ayebi bomoi nanga, atana butu atana boyi. Yesu nanga wa mikolo nyonso, ye ayebi bomoi nanga, atana butu atana boyi. Yesu nanga wa mikolo nyonso, atana zali na papa nanga, atana zali na mama nanga, akolinganga te lokola Yesu. Yesu nanga wa mikolo nyonso, atana zali na mobali nanga, atana zali na fiancé nanga, akolinganga te lokola Yesu. Yesu nanga wa mikolo nyonso, Yesu nanga wa mikolo nyonso, atana butu atana moi. Yesu nanga wa mikolo nyonso. merci éternel de tout puissant pour ce matin. Tu as été au rendez-vous parce que tu es le Seigneur. Cher Saint-Esprit, je sais que tu es le mama yangu, hata mishuye na baba yangu, hata nipenda kama Yesu. Yesu wa mikolo nyonso, hata ningekuwa na baba yangu, hata ningekuwa na mama yangu, angenipenda sawa. Yesu, Yesu nanga wa mikolo mikolo nyonso, Yesu nanga wa mikolo mikolo nyonso, ye ayebi bomoi nanga, atana butu atana moi. Yesu wa mikolo nyonso, Mumbuni wangu wa siku zote ye anajua maisha yangu, hata usiku hata ujana. Yesu wangu wa siku yote. Amen. Tofani tobeteli ya wana maboko makasi. Pesa nde kwa zapende na upote. Yekiseta kanidio. Yekiseta kazamala mpona ye. Amen. Vraiment, nakumisi Nzambe mpona komonana na biso na yo na tongo ya lelo. Parce que c'est une grâce que Dieu nous a fait. Pourquoi? Parce que le vendredi, nazalaki pena esika nasalaka mosala, mon incident moko moke elingaki se créer. Peut-être par manque de maîtrise, ceux qui nazalaki na maîtrise te, mais peut-être nazala bomoi te na tongo ya lelo. Mais Dieu m'a fait grâce et que n'a se retrouvé sous parmi Bissou. Amen. Le dimanche passé, nous avons invité quelque part, nous avons invité papa, nous avons invité na Bumbu.
nakendaki kote ya na bumbu mais teme na développaki na bumbu nalobi te ntango nakozonga mpe na ndako na biso esengeli na développe ka même thème parce que esengeli makambo ya malamu tokabola yango na bandeko. Alléluia. Toza na mois de mars. Amen. Ba mama ebele bandeko ebele ya ba ke mois de mars toza ezaka kolata maputa kotia kabelo ya sika kolata lipapa ya sika kobima na nzela, c'est ce qui représente les mamans. Mais ngai nalingi koyebiso na tongo alelo que le mois de mars c'est vrai ndenge balobi eza mois ya basi mois ya ba maman, mais ngai nalingi na yebiso lelo na tongo et que quelque part avant que Yesu amata na ekulusu thème toko développer c'est le douleur d'enfantement ne peut pas durer toujours. Alléluia. Si akobota e umelaka seko na seko. Est-ce que tu peux mettre l'ensemble dans ma bouche? Mais que ba maman tango azokende kobota soki zende kokisi na kobanda premier jour juste 9e mois maman azaka na pasi tango moko azosenga biloko ya posa tango moko ezosenga alia eloko te. Ces douleurs là étaient continuées de le premier jour jusqu'au 9e mois. Bamususu bakendaka 10 même 11 mois. Mais ezaka na mokolo moko oyo ezalaka que moto abosani pasi wana kobanda premier jour jusqu'à 9 mois. Tango mama aboti apesi kaka mwana directement pasi wana esili atuna munganga yobi wapi mwana nanga kopasi siesi. Alléluia. Bakozwa mwana wana bayeko chele na maboko azotaleka nelo. Alléluia. Le douleur d'enfantement ne peut pas durer toujours. Le douleur d'enfantement ne dure pas toujours. Seulement moto atika kana pasi wana. Kana pasi wana, c'est-à-dire wana lisusu mwana te. Wana faut ezala mio to appendicite to kyste. Alléluia. Je vais un peu définir. Douleur. Eza impression ya souffrance. Eza état pénible ou eza produit na problème physique. Alléluia. Mutu moko te soki aza na pasi ya litoi akola na mbetu abandi kolota na banyoto. Alléluia. À travers ces douleurs là, on comprend que mutu a comme mal à l'aise. Sikana zo sala na moni ndeko moko sikama. Sikama kana musapi. Batu mususu ba ebisi mela kene po douleur na sila alangwe na tongo na site. Mais azo baluka musapika likoloska meki okitana se atombo. Alléluia. Malgré kwiti ya kene, mais douleur wana ya sikama ezo sila. Alléluia. Eza masangate po ba mususu balobaka na beta mwa moko pona bosana. Mais soki mwa moko wana sili na moto makanisi ezongi. Le douleur ezalaka ezana moto ya sisaka yango. Alléluia. Enfantement, c'est l'action de produire. Cette production doit déterminer des effets. Donc kobota mutu moko uti kobota bile kocha bilanga kolona elanga sanke amona mikona milona nango. Donc mbuma na bilanga wana esengeli ezala, c'est ça enfanter, c'est donner quelque chose on va tunyo so bakomona. Durer ezaka pona ngonga. Alléluia. Donc douleur, enfantement et durée, c'est trois choses. Yasuka ndezo sepelisanga parce que makambo nyonso ezaka na ngonga. Ndenge batu mususu balobaka surtout na terme kinoise abili kamoneni esila kate. Donc makambo nyonso soki bandi suka na ngwezali. Alléluia. Est-ce que tuko betela nzambe wana maboko? Luc 1. Luc 1, 28 à 34.
J'ai lu par le nom du Seigneur. L'ange entrant chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme. Alléluia. Alléluia. Mettez-la liloba nzambe maboko. Marie étant fiancée. Yoka. Peut-être tant koyoka douleur d'enfantement, okotalo te wana ba maman. Mais ngana lingina yebiso que tout celui qui croit en Jésus-Christ aza mwasi ya Yesu Masihi. Ah. Na kati ya etonga mobali azaka moko to tombola ka mikolo nyonso zaka Yoshua Meshia. Yesu nde mobali. C'est pourquoi basenga position mobali ezala na position kofukama, position kotelema na limemia, position kokunza ma position kolala. Pourquoi? Parce que wana ozopesa lokumu na mobali po mobali ndaza mokonzi. Na kati netonga ni le président de la République, ni le ministre, ni le député, mais celui qu'on doit élever dans l'église du Christ, ce n'est que Jésus lui-même. Oyo esengeli ya zongolu ya kotombwama, oyo esengeli totombwama tongo midipokwa totombola. Angelo akiti na lola ayi amoni Marie apesi salutation à lozito. Yoka mutu oyo ngolu na nzambe za likolo na ye, même ba ange va respecter kaye. Parce qu'il y a dans d'autres églises, on le dit, et Seigneur, non, moi je te dis, celui qui a la grâce, parce que les anges sont au service de l'homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Moi je lui ai quitté, on dit, Marie, la pression beauté. Maria Kamwe abi mbote nini ya luzito boy abite ozingolo okobota mwana wana oyo okozwa zemi okobota mwana wana bakopese kombo ya Yoshua Meshia, bakopese kombo ya Yesu o wana ndako fanda na kiti ya mokonzi David pona libela. Alléluia. Maria surtout qui a dit makamwane ko sale malonenge nini parce que na yebi na no mobilité nazana no fiancé à Joseph, nazana no fiancé à Joseph atengana no na côté to pasoli pe na no rideau te nazana no fiancé makamwane ko sale manenge nini. Alléluia. Ce sont des problèmes que tu as par rapport à l'olenge yos moi si à Yesu. Et Seigneur, qui Maria Ngolou, parce qu'elle était choisie parmi toutes les femmes. Qui sont ces femmes-là? Ce n'est que les femmes qui ont la crainte de Jésus. Alléluia. Balobite pour Maria, là, qui j'appelle qui va chez nous. Balobite pour Marie, Azaki fiancé à Joseph. Balobite pour Marie, Azaki la Kabel. Balobite pour là, qui Balobi, Azaki Ngolou, pour Azaki la Kobangata. Alléluia. Ce mois doit interpeller les femmes. Mais ngai nazo annexé ango. Na mimbali esengeli moi interpeller biso. Yoka na bisayo kamomoko. Makambozo sale mana monte. Il y a un jour na ebisi bato na bi. Zamba za phénomène.
batuninga balobi mpona nini ozoloba bongo ngabi nzambe aza phénomène. Oh, nabandi koexplike nabi eza makambo mosusu esalemaka na bamboka mosusu na RDC oyo ekomaka te. Pourquoi? Bandi kaka boye bolali bolamuki sans mesure moto moto akia alimete aza te mpe zamba etandi ya moke te moto mpe wana ya moke te natia esandi na biso oyo tozalaka nango oyo ezalaka po elongwaki ngazani ekoma kuna ebandi oboma moto mpe mai esili eke koluka mosusu mbe tosi tosila mpe na RDC ekomaka te. Alléluia. C'est-à-dire epimelo ya bomekano oyo ekoki koyela yo ezaka oyo nzambe ayebi ke okokoka yango mpo oyo kosilisa yango. Alléluia. Mutu na kondima na ye nzambe azaka na epinelo ya momekano. C'est pourquoi ngai nazoloba ke eza na mokolo moko soki kombo ya Marie ekotaki na Bible ezalaki kapo abotaki Yesu. Soki kombo ya Joseph ekomamaki na Bible ezalaki po azalaki papa ya Yesu. Soki mpona makambo wana nyonso tembele toyebi ata bango te. Alléluia. Alléluia. Donc c'est-à-dire soki yo lingi se retrouver parmi les femmes ou les hommes de distinction, crains seulement l'Éternel. Bandaka na kubanga nzambe ye moko yebi parce que Marie atuni alobi makambo wana ekosalema ndenge nini eza motuna parce que bato mingi bazalaka soki asali badémarche azwi visa azwi passeport nga bandi koraisonne alobi awa na okokatisa ata braza. Alléluia. Est-ce que braza bato bakenda ensemble passeport baza te na poto bato passeport baza te? Comment cela sera oyo wana kosalema ndenge nini? C'est-à-dire sans ou avec passeport je peux me retrouver demain en Europe. Sans ou avec le bagage nakoki kozwa mosala mpe nakomi 4 kozala na papa to na mama te nakoki lobi nakomi songolo pakala mpe famille na ngai bandi kobeta tolo na kombo na nga. Alléluia. Alléluia. Mama leki na biso solo na ekala na telefone parce que zaka ibanda mboka okolo moko na moni akomeli nga bi on me dit que tu es devenu pasteur. Nabi exactement abi mais nazomona yo te ata même na la prédication tout ça abi crois seulement que nasi na komo je n'ai rien à te prouver. Alléluia. Ye moko ayeko komalobi nzambe asali bino ngolu na libota mpona libota na biso toza 2 pasteurs. Grand frère na nga aza na baeglise na Katanga kobanda Lubumbashi ti Kolwezi. Donc ntango alobi nzambe asali bino ngolu donc c'est-à-dire na kati ya libota wana soki peut-être na misala ya l'état équipe yo te na misala bacompagnie particulier bazokipe yo te mais na bonzambe mpe ça c'est le service. Soki kombo yoka nayebisa yo nani akokaki koyeba kankenza soki azalaka pasteur te? Nani akokaki eske ana ndenge ofandi wana tokokaki koyeba na soki nazalaki kote awa te te ngolu wana elingai ezwalama te. Donc il faut savoir que l'Éternel s'est très bien branché les gens po fungwama. Alléluia. Alléluia. Okobetela nzambe wana maboko. Elisabeth aussi azaki na même problème que Marie. Elisabeth azaki fiancée te mais Elisabeth azaki mwasi na kati ya ndako ya libala. Le problème nini akomaki nango abotaka te. Zacharie afandi na Elisabeth abotaka te. L'ange est descendu vers Zacharie ayebisi ye mwasi na akozwa zemi mpe akobota abie kosalema ndenge nini. Eza motuna moko na Marie ya motuna ndenge moko. Ange ayebisi
ti Zakari abi otika la baba kino mwana wana kobotama ndio koloba yoka ikama pacifique za yangate ikama fifi za yangate ikama Manassé za yangate. Je suis leur père mais makamuna bango ya bango yanga. Alléluia. C'est pourquoi nazo yebisa na obi ata ozana papa na yo ata ozana mama na yo akolingoltere lokola Yesu. Pourquoi? Parce que le père bakoka ngao bachio na makala ata mukolo moko te papa na yo akoyebisa obochanga na place mwana akoyebisa bango albi l'infraction est individuelle. Donc là c'est pour te dire tu n'es pas orphelin, tu ne peux jamais être orphelin ou tu ne manques pas le parent. Tu as un parent qui aime très bien ses enfants. Celui-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Un bon mari plus que tous les maris. Celui-là s'appelle Dieu, notre Seigneur Jésus. Et c'est celui-là qui doit tout très bien assurer ta vie, assurer ton futur. Il y a Mars et c'est à la fidèle. Et pas Mobali Wana à la fidèle. Parce que Mobali Wana, c'est l'homme fidèle. Le plus fidèle tous que tous les maris, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oh Wana, a des kouchakate, a des konakate, a lingakalibandate, a zakana mwatimoko. Oh Yosa. À toi, ce Seigneur. C'est celui qui connaît ton futur. Oh Wana zoko sayo. Que non ngai na lingakayo. Mais l'hobitango ko inda, valise libanda. Attache-toi à ces dieux-là. Quand je suis en train de dire le douleur d'enfantement, écoute, Marie sur la croix de Golgotha, Abandi Kolela, Azotala Lobi, moi non, n'a qui neuf. Mais yes, pe, les colères et colossaux, Azolela Lobi, Banongana Kelaki. Jésus-Christ était descendu sur terre par rapport à cette douleur d'enfantement. Marie était en train de pleurer sur la croix par rapport à cette douleur d'enfantement. Qui a enfanté qui? Nani a boté qui nani? C'est pourquoi il y a Pierre. Abi Pierre, tala maman na yo, maman, tala mwana na yo, ngai na za abilote, ngai zole la bana na ngai. Bana na ngai, ndeba sali kena koma na kulusu. Bana na ngai, ndeba sali ke likongeza na mopanzi, po makile sopana. À la fin des comptes, ata papa simi mwana, azopta, mama yaka kaka, kosenga pardon, abi père. Je crois qu'avec cette parole, Yesu azaki mama. Avec cette parole, Yesu azaki mama. Parce que l'éternel Dieu Père, c'est lui l'a tapé. Mais l'éternel Dieu Mère, c'est lui l'a pris l'enfant entre ses mains. C'est par là il a dit, Père, pardonne-le. Baebi onini bazo salate limbisa bango papa soko robeta on aussi ça mokili mobimba. C'est la même chose avec Moïse. Moïse tango abimisi bana Israël na kati Égypte azokene na bango kana akomi na désert bana ba décoller Moïse alobi soki bomi bango nyos bakolo batato abota kate parce que tato abeta mwana tiabo il faut batuna soki mwana wana mobokoli to mwana ndeko po ya yo obete po bo wate. Tango atuni alobi comment cela se fera-t-il? Anjalobi Monsieur Nzambe ndazolo ochete munoko nawe ko kangama ti mwana wana kobota e monoko na ye ekangama ti mwana obota maki yoka na ebisa yo eza na bikama mususu oyo batu mususu bazanga ke bandeli ya témoignage bazanga na suka yo moko zotala olobi famille nanga ezanga griffe c'est lokoti
nazata na mutu na famille ni député ni ministre ni président eloko eseya mindenge eza mokolo oyo likambo moko oyo olelaka ntongo midi pokwa ekoya po esekisa yo. Le mois de mars ekoki kodistraire yo te en tant que d'abord femme na ndenge ya bonzoto, edistraire yo te na kabelo, edistraire yo te na liputa, edistraire yo te na lipapa. Le mois de mars, c'est la femme qui doit se conscientiser pour encore retourner chez son mari, pour être fidèle, pour s'attacher à son mari. Alléluia. Alléluia. Maria lobiboy. Tango Maria ekozwa zemi. Abi maintenant. Mon âme exalte le Seigneur. Parce que toutes les générations me diront bienheureuse. Yo kana ebisa yo. Problème na yo ezaka doute. Problème na yo ezaka doute. Parce que comprenez que aussi au coquille. La mouton à coquille n'a noté. C'est chaque fois que je parle. Yoka. Zam kolomoko na sepe là. Papa zo pesa mbote ye pa zo pesa mbote taba tata. Alléluia. Wana mwana président. Maintenant yo mwana ya le roi des rois. Oko tambola na tala na chiluma nde babenga kango bien. Majunda. Oko junda ndenge nini? Oko junda ndenge nini pour ba tu vas comprendre que il est l'enfant du roi des rois. Yoka cortège. Élisée ndasala kango bien. Na Géasi. Tango mamoni attaque ye. Élisée lobi. Géasi lobi. Ah maître awa biso to baby. Abi mwana panda. Yo yebi cortège ya ba escorte baza simat biso. Tamba fungolo ka biso. Tango mamoni boyebi. Ba légion ya ba ange bien armé. Bazingi bisika bazalaki. Donc, Moutou Mousouto Koyako Simba te. Yoka, Zanda lobi boy. C'est lui qui va Oyako Simba Mwana Nanga. Et ça Moutou Yolokola Moutou a Simbi Prinel. Wachaka Moussapie, comme il a lisouté, comme Makaka, ou mon nenge, ou mano finaliso. Parce que Nzambe, ako finaliso ndenguanate. Parce que Moutou Yoazof Simba yo, alinga Simba na liso Nzambe. Combien de fois Dieu, ce Dieu-là, peut le réprimer? Combien de fois ce Dieu-là peut le mettre à genoux? Combien de fois ce Dieu-là peut le tuer? Combien de fois Yoka? Jésus s'est livré. Pierre abimisi mopanga. Akati mutulitoi. Yoka, atoza soldat courageux ndenge nini? Makambo ndenge wana est-ce que tu continues? Mutu ndenge wana pe okangae. Pierre alongoli mopanga kati litoi chwa. Mutu ana simbi boy. Makila na maboko. Mais Yesu azili litoi ya zongi sina place. Ya mission est silite. Tosundola mutu ana tokeli. Mais c'était tout simplement le paramètre. Et ça qui passage. Il y a douleur, il y a enfantement. Yesu sengela kele kanapasi. Abeta mafimbu. Abeta mafimbu. Ameme kulusu. Pona koyeba ke pasi na yo. Asi amemaka yango. Pasi ya yo. Ozo comprendre te. Yoka. Ezana bandeko mingi. Baderanja mingi balobi. Bandeko mingi okomona. Abimi azo matamutuka. Bamemie na mutuka mekoli na ye amemi pe na mutu. Azui koli na mutu na kati ya mutuka. Pona nini azo ebisa receveur bi soki na tiango na soko futisanga. Alléluia. Donc tu es dans une véhicule. Mutuka wana kombo na yo Yesu Masia. Okoti na kati ya mutuka wana me ozui koli na yo zaka na una.
Yesu asi amemela déjà mukumba. Parce que ezaki na nzembo moko babanda koyemba. Batona mikumba boya ye. Yesu abengi bino lelo. Amen. Quand il vous a appelé na bakoli, nani oyo akoki kobenga yo na mukumba tika nango na mutu. Alléluia. Alléluia. Luc 23. « 28 à 31. Luc 23, 28 à 31. Jésus se tourna vers elle et dit, fille de Jérusalem, ne pleure pas sur moi, mais pleure sur vous et sur vos enfants. Car voici de jours viendront où l'on dira, heureux le stérile, heureux les entrailles qui n'ont point enfanté, et le mamelle qui n'ont point allaité. Alors, ils se mettront à dire aux montagnes, tombe sur nous, et aux collines, couvre sur nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Amen. Soki makambo basali yango na nzete ya mobesu, na nzete ya kokauka kozala boni boni. Yo mutu olingaka balinga yo balinginga te, namoi lokola balinginga te, namoi lokola balinginga te. Est-ce que Yesu ti bakoma na niveau kotie na croix balingaki ye? Est-ce que ti bakomise na croix mapa apesaki bango, Thomson apesaki bango? Est-ce que balingaki ye? Tango babandi kotuna Barabas abande koyiba na moyibi na mutu abande kokaba, nani oyo bauti koprotege? Mais komi na croix babie Barabas ata moyibi opesa biso ye, mais o wana akufaka. Alléluia. Bato basepeli ko protéger les voleurs, mais bandimi ke mokeli akufa. C'est pas dire que non soko kabeli mutu esengeli mutu wana azongiselo bolamu. Yo penza uzaki ozotambola mutakala penza na zi pantalon na ngala pesi ndoko sanga makambo. Est-ce qu'il faut azongiselo pantalon? Bondi. Balobie kozala na tango moko o bokoloba mwasi esengo na mwasi ya botaka te. Pourquoi? Parce qu'actuellement uboti mwana lobi mwana wana akomi kuluna simbi pe machette bani kozelo mama na ina kwen bimi pe na mbongo boya botoli wangu. Est-ce que mwana wana mama wana koki kukumisa nzambe ke na botaki mwana? Alléluia. Alléluia. Oboti pe mwana wana soki afandi na nganda zo mela bangi, tu peux pas accepter. C'est pourquoi le baki maman bolela pona bana na djin. Bana ngo ezangai na yo. O esengeli baboti na chaque fois. Bai balolenge ni na kochabana na mabondeli. Na fandi lelo na sepeli na témoignage ya ndeko moko hao. Ndeko wana lobi abina banomo na ba makambo nzambe lokola ba vanti. Siko na monike makambo nzambe za réalité. Yoka mutambo nzamba chaka ata o échapper. Tot bi o sauter. Ato zindi na sia mabele. Delicate. Sengele kangoka. Suka suko ko répondre. Eloko
eloko nyonso mutu akoki kosala na vie mpona koevite yesu masiya yo oyebisaka bato ke na boyi nakoki kosalela nzambe te. Me soki mokolo moko si ondima ke na ndimi yesu azala mokonzi mpe mobikisi na bomoi na nga kotambo ekangi olinga te okolanda yo chômage awa. Alobi basi bolela mpona bana na bino. Bana pourquoi? Parce que cette génération qui ont vu Jésus, génération de Bixani, mais où est Kolanda na sima? Est-ce que batikali komona Yesu na ekolosupe? Est-ce que bakondima makambo boko yebisa bango? Ti tozo fanda tozo ganga ke Yesu nde mokonzi pe mobikisi. Est-ce que batu nyonso bazondima nango? Basi bolela pona bana na bino. Celui-là, c'est celui-là, la femme que Jésus a besoin. Et ça, moi, je suis à Zobukama Bolongo. À Zébi Santambe. À Binzambolobini, Pona Ligota Langa. Nzambolobini, Nzambolobini. C'est cette femme-là que Jésus a besoin. Yoka, après la mort de Jésus, les femmes sont rentrées dans la chambre haute. Attends, les lois qu'on dit ma ministère femme. Attends, ma koloba moi, c'est à côté à ti. Mais na kati chambre haute. Bao bakende kokuta na mwanji ayebisi bango lobi Yesu bozoluka na kunda asi asekwi ezaki banani ezaki basi nde bayaki bayeko yebisa mibali batikalaki mibali batikalaki mibali batambolaki na Yesu batikala ko découvrir que te yende asekwi mais basi nde bayaki na sawa sangwana na ndimite ke balobaki yango na matoi bakomi boye yoka olelaka ti lelo parce que miyebaka te ke oza mwasi olelaka ti lelo parce que miyebaka te ke oza mwasi yoka na yebisa yo une femme yoka na ibe yo secret moko mwasi mobali akelami na mabele na argile mais mwasi akelami na mokuwa na akozala makasi koleka moninga yoka na yebisa yo lisusu ya mobali ongola mokuwa epa mobali na pongi asutuki kaka lobi voici l'os de maison. Est-ce que consigne ma pesa ki mama yo yebi consigne ma pesa ki mwasi yo yebi parce que nzambe tango akeli mwasi ayebaki ke mwasi nda kozala pembeni ya mobali ngonga nyonso donc ezala ba consigne nzambe pesa ki. C'est pourquoi Delila fandaki ebisi Samson olinga te secret wana nakoyeba ya secret wana yozo bimisaka ngote. Pourquoi? Parce que oza mobali mais olataka na yo liputa mais oza mobali otango yo yaka kotuna makambo otuna kosi ochie maboko na lokete yo kansimu na yo bango te na bebisaka ka mais Delila kenene musika te à 3 reprises. Première fois Delila bandi tatae makasi na ezalaka wapi usalobi na manzaka akati manzaka ba Filiste akanyi bango abo Delila fandi. Deuxième fois achelie moi soupe oyo ya biloko ya linga na mesa papa zaka kaseka yuki mkuu soka finika mkuu Delila chemisapi alongoli mkuu na mimi papa soka salika boy azivera mai tango bakena ndako abandiko lukeba sile ayebike azaki na silite tango kebo eli kamonene ba Filiste
abomi Delila fandi papa ya boye na ndako azokota ka na porte mama sie simbi pesta bandi kolongo mbala moko azwi ma ya moto alongoli basapato afungoli balase alongoli basapato atie ma ya moto akiema otiede atie makolo bandi kopase asi abongisi deja sengle na kiloto papa alataka na poko à la fin de compte ayebisi yoka ange wana ayebisaki Abraham habi makambo boye ya ndenge nazokende kotumba Sodome na Gomora eske nakobomela go Abraham na makambo ya salinga achelinga miliki ngombe ya fresh na lie eske makambo boye fona bomela mokali di Samson lobi Delila suki Delila suki Delila rasé. Sois une femme. Vous avez mobilité. Vous avez mobile nanda kwa libala. Eke bokuta ni mibali na mibali. Wana force opposée. Wana force oyo eza ekokani. Mtu na mtu akobimisa secret na ete po akobomba makasi naye. Parce que nazo ina ebisi okubeta. Mais mutu nyonso abukaka mutu atoza sportive secret za kobonga ba tactique. C'est pourquoi la femme tango bimaki na secret on va l'expliquer. Voici l'os des maisons, la chair de ma chair. Ah moi sinangai ayepe na mbumalobi lia obali adotakite tango nzamba zoto na moi sorchela kingai pour ba secret moi si abomba kyango. Alléluia. Kozala mobilité zala moisi. Et toi homme devant Jésus sois une femme. Pendant qu'on nous connaît ni qu'on na ba secret ya Yesu Masia pour qu'on rachète ce que tu as besoin. Notre mari tous c'est Jésus. Mais le lenge nini okotiko kini pae. Anenga kuluna te, anenga mindondo te. Alléluia. Alléluia. Tukobete la nzambe wana maboko. Pleurez pour vos enfants. Bole la pona banana. Bole la pona banana bino. Yoka. Quand on parle d'enfantement, on est en train de parler de la sémence. Sémence oyo tozo pesa lokola maman. Sémence ozo pesa lokola moboti. Et ça sémence oyo yoka nguba to boaki 20 na munoko. Mais soki moko ya bololeza okubwaka nyonso. Amen. Soki moko kaya bololeza okubwaka nyonso. Pourquoi? Ozina mayo na ndisi ozo po bololo ekoti. Na bana nyonso atoboti bango na bolenge. Mais soki mwana moko abandi kokende lelo babengi ya ibiao. Lobi oke babengi ya ibiao. Lobi ya ibiao directement na bana nyonso ko sanza bango. C'est par là que ba maman oyo bazaka na maîtrise te babimisaka déjà bilaki limabeli kolobana. Banda ko fukama. Banda ko pesa ba action de grâce pour la bana na yo. Pour la libota na yo. C'est celle-là que l'Éternel a besoin. Au kili, au sambeli pour la libota na yo. Parce que na kati ba onyoso bazokoma ba ministre, ba bimaki na ba famille. Nani o papa na yatangisa ki alobi lobi foza ministre. Donc c'est-à-dire sa douleur d'enfantement. La mère yenda za porteuse. Ya sémence. Parce que tant que vous avez ma sémence et que tu es ici quand malamu te, sémence ne peut pas. Yoso baye kaka ke mwana wana ibi yanga azaka muibi te merci yena biloko muibi ochina. Alléluia. On peut acclamer pour le Seigneur. Je vais terminer par un roi. Un roi 17 à 24.
Après ces choses, le fils de la femme maîtresse de la maison devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette femme veuve, chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Amen. Il prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et elle lui dit, vois ton fils est vivant. La femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Alléluia. 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 Moi si oyo kufeli mobile azaki na mwana moko bafandi na mosali na Nzambe mwana bandiko kende mwana kufi soki otangi bien maloba oyo eza maloba komenase mais la sepeli nango parce alobela yango na kibomwasi abi mosali na Nzambe oyo otangela nga lisu mabunga na nga yango wana oye po mwana na nga akufa penza na ndako na nga mosali na Nzambe atali accueil atali lolenge bayambaki ye atali bisika balojaki ye abite tete makambo ekoleka boye te yoka na yebisa yo na ntongo lelo otisaka Nzambe banyongo kotisa Nzambe banyongo so kotisi Nzambe banyongo ebele akotala bisika akoki kobimela ekozala te kotisaka Nzambe banyongo atata oyo omoni ke likambo eza te yaya fukama belela ye kumisa ta kokumisa ye sanjola ye yembela ye na mongongo ya kitoko ozaka nango kotisa banyongo Eli atali alobi non c'est pas vrai. Et si on a fait des yo mosai na Nzambe bisika yosa mwana nga kufa yoka Ezekias abalukaki bapesi prophétie habite za yote yo kende ozaki un simple messager ngai na tata ngai na ye ne sengeli to yokana tata alata tala makambo na nga nasalelaki yo natongelaki yo temple natiaki chere nalatisaki mosali na Nzambe na ye nalesaki ye kutu sapato oyo alataki lelo ngai sikoyo yo mpenza obomanga oyebisanga makambo ya kokufa yoka le prophète n'était pas allé loin aza nanu na cour aotambola na fiere nyonso ngambo sakoli na singa lobi omwa abondela ngai mpona yebisa Nzambe na ngai asituka Nzambe ayebisi ye demi-tour kende oyebisa ye 15 ans na bakisi yoka Dieu peut encore te rajouter des choses. Nzambe oki ko bakisa makambo Nzambe ko tombola yo le problème est ça souvenir noni Mardoché soki abikaki ezaki parce que batangaki na buku souvenir batali asalaki bolamu na roi moko abikisaki parce que salengelaki baboma roi wana Mardoché ayobi roi ye baokusala complot
baboma yo. Roi atie ba dispositif roi abiki. Bakomi yango na livre à souvenir. Mutu asali makambo boy esengeli bolamu ezwaye. Mais roi na kufi apesa ki asongi sina ki bolamu te. Bolamu ya kozonga na tani. Yoka nzamba mona kabiloko yo pesa ki eza na tani. Nata yo za menacer. Tango yo bandi ko ganga. Nzamba tali nani azoganga. Nzinga eloko nini yo ya chai. Parfait nini azana ngo. Oyo kuchiko pesa bon odeur na micho. Batali boy balobite. Mosa ko zonga. Zonga kende kubisaye. Na bakezi kenza. Nzamba ko chiko kanisa na nini. Nzamba ko chiko kanisa yo na nini ndeko mwasi ndeko mobali. Nous sommes propres parce que tu es na réunion. Ya Saint-Esprit ya kumisa yoso Messia. Mais eloko nini onzamba kikukanisa yo nango. Soki mbule koti, olobi église wana poto na kena église basi bache beton pa. Soki peut-être transport ezangi olobi te na keno ya pembeni. Malgré ça ka poto. Zamba ko kanisa na nini. C'est pourquoi femme comme toute autre femme, c'est celui qui est allé découvrir que Jésus a sécuit. Père kupanza sango. Alléluia. Aye kupanza sango. Sango nini bakupanza pona yo mwasi. Kabelo. Katafumbo. Lipapa. Machuapanga. Okanisona nini. En tant que femme. C'est pourquoi, ce matin, je suis venu interpeller une femme par rapport à ma pensée, par rapport à ma canisi, par rapport à plan d'action en tant que femme. Yoka, il y a une femme. Bakangi Kutino, Emi Kutino atikaliwana netonga. Atikali azo vibrer, azo prêcher. Et l'église était stable. A continué à gérer. Mais yo en tant que femme, à part Mounoko Toboka, à part vérité, yo lo belaka bati o panza makita. Nini yo yebi. C'est pourquoi ne sois pas une femme. Oya mwasi, oya kopanza kabato. Sois une femme qui doit savoir comment rassembler. Mukolo yeso azo ganga. Nekurusu, il y avait la multitude de gens. Batuatonda ke pele. Otala ndenge Yesu azokufa nekurusu. Sangisa kabatu. Nzinga na batu nde bazala pele. Ata soki bakoyana eloko te, mais présence c'est très important. Ata soki bayena eloko te, ndeko nanga atoyebani na ministre lelo yoka ezana ebele oyo bafeti na bango egata ebebaki pona nini parce que na ba faire part na ba invitation invité ka ba ministre na ba PDG abina zotala ba cadeau ba rien nango feti yo kozala en couleur mais ba tola ba yebiso ba bibiso to kenda ba feti te siko ba oyo ya pampa moyo boye ko invité bango pe bazana invitation te moye ba ya kokota ezate donc au monde que feti aux 3 personnes pe cadeau ezate. Accepte d'être ami et de pauvres et de riches. Considère surtout le pauvre parce que ma pauvre ne bazalaka penza batikalaka soki opesa ki mungwa abi mama wana zakamala apesa nga mungwa mais les riches okozande cantine ya mayo bakisi na fleuve osali eloko te. C'est pourquoi toi tu es mon frère, toi tu es ma soeur, moi aussi je suis ton frère. Supporter nga na ma faiblesse nga. Nga pena supporter na ma faiblesse na yo. En tant que moi si, o mesana kaka ko monter makambo batu. Na oyo mona kite, o kite. Alo. Ba monaki. Oya turo la tete. Oya solo pe. Parce que mesana ko panza. Olingo mona batuni balete basangana. Accepte en tant que moi si. Soko moni ke likopawana ya batumi bale wana bazotambola malamu te benga bango te ya bango lobela bango yebisa bango
na bolingo nyonso baza bandeko na yo en tant que mwasi. C'est pourquoi Marie alobaki je serai appelée la bienheureuse. Yokana biso likamo moko. Joseph ayebaki Marie te lokola mwasi na mobali. Basuki Marie azoya na zeni. Azoya azobwaka so soki yo soki ngai betoki opanza sango na quartier. Oyebi te Marie wana fiancé yazwi zeni. Accepte d'être humain. Accepte d'être un père qui doit garder les secrets. Ogumi mutuna yobisilosa. Yelisa nzambe akoloba. Na tongo lelo je écouter ta voix. Et que sengeli naza mwasi ya kofanda na makolo mobali. Naza mwasi ya koza biloba lo bate. Mais naza mwasi ya kubomba secret. Mwasi ya kosangisa bana. Mwasi ya kofandisa bato esika moko. Mwasi oyo akolamba po bato nyonso basepela na elubu wana. Senga na Yesu Masia wana pardon. Parce qu'on pense à tout combien de fois na makambo ya bayoyoki balombi. Okoka kola vante parce qu'il faut contrôler bandako ba voisin ti bakanga bakadena ya suka. Polo bio pesa sa. Mutu songi za calibre te, aza lokola mutu aza na boloko parce qu'il faut so sango moko ya lobi ya panza. Accepte ce Jésus-là aujourd'hui. Lui qui dit ça, il y a un Zambé na yo keloma. Zambé na ni biso andi ma pauzo na sema. Yoka. La mwana libunga, l'enfant perdu, l'enfant prodige. Asika papa na yake ne na bomengo. Ole na lolendo. Yo peso ko sa lolendo liboso Yesu Masia. Ye aza Yesu. Ato sambeli ete aza Yesu. Ato yebiete aza Yesu. Ato boyelelo atika ibongo. Eloko moko changer communauté. Accepte maintenant c'est Jésus aujourd'hui. Mikitisa liboso ya mobali na yo. Yoza mwasi nyonso alingi libala ekende liboso akitaka azengaka bolimbisi. Demande pardon ton Seigneur. Au nom de Jésus, prions. La communauté tout le monde dit alléluia. Wande mwinda nanga Izela uyo ngana binaka Nakokende lisusu apie Yonde maloba ya bomoi Etamboli nanga sena tangoyo Ekamba mina yongolo Yonde pole Sejali pona yokolo Bomba kanga na longa Natambola kaka sembo yo Minda na yo ekitelanga Maboko na yo ekambanga Minda na yo ekitelanga Maboko na yo ekambanga Yonde pole Salaki.
console. Oyo bamonaki ke balembi deja. Oyo mpona bilobaloba bato batikaki mosala na Nzambe bazongi nsima. Batiki mosala na Nzambe bazongi nsima. Obi paske balobi bayebisi ngai. Ndeko na nga soko bandaki deja kolemba oleki liboso to implore mayo na Nzambe likolo na yo. Oyo nyonso amonaki ke abandaki kotravailler quelque part et que mpona bilobaloba bato atiki. J'ai besoin de toi. Peut-être ta bénédiction est bloquée à partir de celle-là. Parce que la Bible nous dit Yona musala nanga, Yona bilanga nanga ngai na ndako na yo. L'Éternel peut te prendre en charge aujourd'hui. C'est quand tu travailles. L'Éternel peut te prendre en charge aujourd'hui. C'est quand toi aussi tu travailles pour l'intérêt de Dieu. Quand tu travailles pour l'intérêt du Seigneur, c'est par là que ce Dieu-là te prendra en charge. Il a besoin de toi qui étais affaibli. Il a besoin de toi qui est retourné, qui a reculé. La Bible me dit à laquelle mama paye moto ya kosala musala na Nzambe na botau kozonga sima yango botau ndeko. Si la malédiction est en train de t'accompagner, c'est parce que tu as reculé. Quel poste que tu occupais dans l'église? L'Éternel t'a appelé en quoi et sur quoi? Oyo bazolinga ko se sacrifier pour la kosalela Nzambe mais bazala ba tout. Si tu as déjà écouté la voix de l'Éternel, Nzambe on a cielo bela yo et que Sengeli on s'est sacrifié pour son travail, c'est ça le jour. Le jour est arrivé. Sokolingi komi bonza pona kosalela Nzambe o pousa ni peli boso pona koyebisa Nzambe ke lelo na ni bonzie pa na yo. Je vais encore avancer avec toi. Comme mon abo moi cité, comme mon alolengo zate, mais l'Éternel a besoin de toi. Parce qu'à l'obiete, et c'est un bon abaoyo, bazoyo kamungongo na Nzambe pe bazo salela. Yoyo, osio kakaba sentiment pour la kosalela Nzambe. Oko pusana liboso. Oyo matakara kati na ye eka ko se sacrifier pour ko sala la Nzambe o pusali liboso. C'est ton jour de comment tu peux mobile. C'est ton jour. Rama wa shala. Reya bana kambo shala. Reya bana kambo oshina oshina. Oh. Ai natiki yosu. Bona yo.
nzela lobi nakende ngai natiki nyonso mpona ye atalisinga nzela lobi nakende ngai nazalaki na ngai bebe nazwi masi azongisa elibi sala na ngai nyonso lingi nzela na yo nga nayebaki te na mitiki mbeka ezwaka mwa likabo epano Yesu nzela Yesu ye moko aponaka mpe alobela bato lolenge mingi ngai nayokaki lolaka ntango masi apesi ndingisa na dosi sekotosa nzela Yesu ye moko aponaka mpe alobela bato lolenge mingi ngai nayokaki lolaka ntango masi apesi ndingisa na dosi sekotosa ngai natiki nyonso atalisinga nzela lobi nakende ngai natiki nyonso mpona ye atalisinga nzela lobi nakende ngai nazalaki na ngai ebembe nazwi masi azongisa elivi sala na ngai nyonso lingi nzela na yo nga nayebaki te na mitiki mbeka ezwaka mwa likabo epano Yesu nzela Yesu ye moko aponaka mpe alobela bato lolenge mingi nzela Yesu ye moko abengaka mpe alobela bato lolenge mingi ngai nayokaki lolaka ntango masi apesi ndingisa na dosi sekotosa ngai natiki nyonso mpona ye atalisinga nzela lobi nakende ngai natiki nyonso mpona ye atalisinga nzela lobi nakende Yesu pesanga motema ya Jobe na mobu na yo nakoki kofinga kombono te ata bapasi luti ngai naza lokolo kati bala monene okati ya masu eza kocola moye na kati sezali te elikya se na yo pesanga motema ya Jobe ngai mombu na yo nakoki kofinga kombono te ata bapasi luti ngai naza lokolo kati bala monene okati ya masu eza kocola moye na kati sezali te elikya se na yo liboso na mbungisaki ebele na mbala moko konsolation ebatemokaki te ata babongo to mpe nini baninga na ngai nyonso bakimaki ngai nakomaki komituna nzambe mpona nini osalaka boye pasi nyonso kaka ngai eputa nasalelaka yo pesanga motema ya Jobe ngai mombu na yo
nakoki kofinga komona te ata bapasi elutinga naza lokolo kati ebala monene okati ya masu eza kocola moye na kati se ezali te elikese na yo ndenge nga nakomaki bamokili bakanisaki mabe na